Des shows Denar TV. Des shows Denar TV. Voilà, bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows Denar TV, merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé sous ensemble, kakandenge tu sur la ranabino papa mama simba nabokibi. Nazana vidéo moko nazoche la yo vidéo oyo etamboli makas vidéo vraiment est circulé na ndenga mukete question ezaboy. Biso na ba Rwandais normalement dans le plan sécuritaire ceux qui bazo boma biso na RDC ba Rwandais nde bazo boma biso. Laurent Désiré Kabila kataki diplomatie entre RDC na Rwanda mais tu yebite premier pays amical ya RDC Rwanda. Premier pays où ils ont insécurité na RDC Rwanda. Tout ce qui est loko ni ezole kawana. Biso tokai kozala sous na diplomatie na ba Rwandais te. Biso na bango tout ça ba tout kata diplomatie to kangi frontière mutu la muta kende pa na mais to yebite premier ami na zoloba, premier ami ya congolais rwandais ou le Rwanda. Mais premier assassin, premier rebelle il y a RDC, Rwanda ou encore les Rwandais. Toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais cette fois-ci, Tomoni, ambassadeur, il y a Rwanda, na premier ministre, il y a Rwanda, bayeti na RDC, pour bayara na bango déjà. Baye na RDC, bayaki kotala, Chilombo. Mais, eloko salami wana. To yebite suki baningi bayako boma Chilombo, peka kandenge basala ki Laurent Désiré Kabila. To yebite. Mais tout en nous selon ba source na biso et puis nazo la yo vidéo to meka ko visionner vidéo ensemble non tia vidéo wana eza na ralenti otala makamni ne salamaki totangi nanu awa poto comprendre bien le président de la République Félix Tshilombo a reçu le ministre des Affaires étrangères rwandais et l'ambassadeur rwandais Vincent Karege, mais apparemment l'ambassadeur avait glissé quelque chose dans le bureau du président. Voilà, tout ça voilà. Apparemment, l'ambassadeur a glissé quelque chose dans le bureau du président. J'ai là tout à la vidéo où mon amakamni ne salamaki pour comprendre. Landa vidéo très bien. Je m'en wana. Tala mambo esalama awa, tala ina maboko, paf, a glissé a zongsi liboko, paf, a glissé a zongsi. Tala vidéo très bien. Paf, tout ça. Tala etak a glissé a zongsi, paf, a boaki a zongsi liboko. Elo oni azo boaka na kiti, paf, a boaki a zongsi liboko. Paf, a boaki a zongsi liboko. Na bureau o bazalaki ebele, ozomona kuna na suka Tshilombo yeyo. Tshilombo yeyo wana vanda ki wana. Yenda yambi bango na kati ya bureau wana bango tuna ba Peter Kazadi bango nyosu baza wana. Mais apparemment ndenge balobi ambassadeur abwaki eloko na bureau ya président de la République. Le président Félix Tshilombo avait reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et l'ambassadeur rwandais Vincent Karege. Mais apparemment l'ambassadeur avait glissé quelque chose dans le bureau du président. Landa Lissus. Ça là très bien. Yewana, tala kabe paf abwaki. Tala e bien. Tala e bien. Paf abwaki eloko azongsi maboko, paf abwaki. Voilà. Eloko ntaf yewana na sukisi yende mwana tokanga yewana. Eloko nini azaki na nguna maboko. Eloko nini a glissé na kati ya kiti wana. Atiki nini yaya ba Rwandais baza terrible na poison. Poison soki kota na RDC ce sont des Rwandais. Ils sont amenés, qui ont amené le poison en RDC. Rwandais. C'est les Rwandais qui ont amené le poison en RDC. Les lots qui batu bazo koufara na ba poison.
bangonde bayanango. Problème à poison, c'est les Rwandais. Wana ozomon ambassadeur ya Rwanda, bayaki délégation ya Rwanda et yaki na RDC, bayaki kokutana na Félix. Eloko nini bayaka ko négocier na Félix. Topé eloko nini bayaka ko négocier na mboka na biso. Par contre, biso tokai kozala na amitié moko te na ba Rwandais. Tokai kozala na diplomatie moko te na ba Rwandais. Biso na bango falaki diplomatie coupée, frontières fermées. Pour makambo ici là. Mais tu y qu'est-ce qui se passe? Il y a Laurent Désiré Kabila Bandé logo la blague. Nasuka Teuka qui plan et comment qui ba américain et comment qui ba tinda mutuna Angola. Oh ya tindi valise, je ne sais pas valise et yakina mundu qui ba histoire rebelle. Tinandenge baboma qui Laurent Désiré Kabila. Également bateau ozomona baza très dangereux. Vidéo est circulée nandenga mukete. Alors biso pe atuzangite ko informer tout Congolais. Oh nyon so landaka des shows. Makambo ezoleka na RDC yango wana bato toyebite eloko ni bazoya koluka na mboka na biso à chaque fois en même temps bango bazokata mitu ya ba Congolais tous les jours. Mais diplomatie nini tozana nango na bango, relation nini tozana na bango tous les jours bazokata mitu ya ba Congolais. Et sali mawa passe na soni. Donc voilà ngape na lingaki nazanga te avant nos émissions, avant ba histoire na biso nyonso tous les canaux ko laksa bino makambo ezoleka na mboka. Donc, papa, maman, tu évité, problème ni negolanda na sima mikolo, mais le plus essentiel, tu l'as qu'ici en Oukaka, on ne sait jamais. Congolais sont très vigilants, mais sauf que ça va erreur. Il y a un monde à Rwanda, au tilelo, va continuer ko ya pa na biso. Bazo tinda bango bazo ya ko sala nini. Est-ce que biso monto ki ko konzambo kana biso te? Rwanda déjà payé à mukie. Eza okola likelele akanginzo, ne histoire ya Rwanda na Congo. Likelele eza Rwanda, nzoku eza biso RDC. Donc likelele akangi nzoku, histoire oyo. Voilà. Donc nous ozomona un problème eza yango wana, type wana eko bwaka biloko na bureau ya Félix, to yebite abwaki nini tala ye bien. Tala ndenga zo bwaka, tala maboko na ezala très attentif atali bilongi ya batu. Amoni ke mutazo tate pas fa glisser tac atiki yango. Ozomona. Donc tac, voilà. Tout ça wana. Donc, merci beaucoup. Parce que circuler ma casse, il fallait que je lobby mais déjà boutou. Moi, je suis là, nous autres donc, merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça bien. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, émission Zakuya. Ciao.